eza ya koyinda pasi pemba wana République démocratique du Congo bandeko na peuple congolais eza pasi tant que ba pasi eza pasi mais loko eza ka Congo na ngana yo moyo to tika eza ezui likambo na moto te mboko ezangi courant mboko ezangi mai mboka oyo eza na zongo na inga mais mboka oyo ba détournement na présidence mboka oyo ba détournement na SNEL depuis 2020 je vous l'ai dit présidence et pillende Congo présidence et soukoli na kati ya SNEL bandeko na passe do yango bomona lotiki ya malamu na Congo kasi bandeko na nga tozwa nanu bikolo ya baninga o bazo réfléchir o bazo comprendre que yo mwana mboka na bango okoye kosala eloko moko te ntango bosali eloko te balobi il faut totelema po biso tozwa indépendance tozo souffrir tozo kufa kabuya l'homme puissant tia nano video ya peuple conscient bake koatake bandeko na bango po bazo sepela 40 ans soki ya nini bango balobi awa 40 ans boko sepela te eloko ni bino bosali mais si y a des Congolais pona kofinga kofete bato ya liboso kofunga mina ko banda tia bato ya liboso mais mboka ezokufa na lokuta olieto ye bato yoka lokuta nini oyo Félix amemeli biso na bato na ye biso tozaka koina kabuya tchelanga vidéo. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi je me pose la question si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Merci de belo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo et pas yoto panza kampoke et pas yoto liko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser pas yoto ko sa l'éveil patriotique et pas yoto ko longola peuple congolais na bolema et si ko to ko tchale toro na nzete po ete to benga ya malamu et pas yoto ko sa musala ya Jean-Baptiste et si ko to ali bongo basenzi ni ko longola bisa la peuple congolais te tango yali mabetele mato bonde tumba et si ko to ali ko mokundola katango nyoso maloba ya koko na biso la bourère aloba la biso béché fouyer ne laisser ni place que la mer passe et si ko to tellement ferme fidèle pour la cause de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois d'abonner à la société du Congo. Continuez à s'abonner massivement. Merci d'avoir développé votre pub. Vous aurez le bac au l'épisode du début jusqu'à la fin. Vous partagez, vous likez, vous commentez. Si je suis bas, les amis, vous avez tout compris. Jésus la menthe religieuse. Bande Konanga. Comment et qui peuple congolais c'est grave. Bakozwa mboka peuple congolais a coaché dans lokuta. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Tokomika affrontement FARDC. Naba M23. Affrontement FARDC. Naba M23. Mais na soukalango ba soldats congolais de bazukufa. Na soukanango ba congolais de bazukufa. Na soukanango ba congolais de baokanga bisaka baokima. Eza nini juste Félix. Diplomatie nini memi na Congo. Nini bo memeli biso.
yango Congo ezalaka ya biso to ya biso te. Oyo eza nini tozomona nini nyonso ya mabela mboka na biso tomoni kasi kongola kosenza loposo te wande Ethiopia kongola kokoka te kosenza lolenge na ye. Lelo na mboka na biso soki pe atolinganaka toko otikele so Félix ntango te pa kosa biso distraction ya basénateur baza kowanga mpona makambo afali popa. Oh, bozanga eloko kosala bozanga keloko kosala depute aboma mutu namona bisika bowangela ete plutôt bokosela ye mpo aza biki ya président de la république tokita exaucé akenda boleya fali basi bakutela président wana nyonso bosala basenete po bamona biloko bosala mosala mboka ezopela na est insécurité mboka ezopela kabu ya lompo esa tielanga na débat ya bandeko nanga oyo nini balobi mpona mboka. Éditorial ya Radio Okapi nyonso lobelaka côté moko est na comprendre spécialité ya radio wana te et lobelaka est. C'est pourquoi même comme on attend Kabila en voulant contourner cette réalité, il y a imposition, il y a horaire Radio Okapi. C'est comme ça qu'il a mis l'argent pour créer Top Congo. Puisque Top Congo, en général, puisque tant Christian Aouti Bruxelles, avec la décompte, a démissionné dans la Radio Panique de Bruxelles. Il est venu avec quelques matériels à Tiakama Radio, en place avec une capacité, une insuffisance et un moyen financier. Ainsi, bon, il les a convoqués, Najamari Kassamba, pour tenter de mettre un méga média pour couvrir l'espace congolais. Jean-Marie a opté pour aller à la télévision, mais Kisano Sakouenou n'avait pas voulu d'aller à la télévision. Il a demandé à Kabila de le garder là où il est dans la radio et qu'il mette les moyens à la radio à servir à partir de la radio. C'est pourquoi Kokuta n'a jamais éditorial à s'analyse. Il y a Top Congo. La première personne à protéger la Top Congo, c'est la couple Kabila. Oh. Jamais ils ne peuvent pas oser. Christian ne peut pas oser. Bon, c'est aussi pour la raison, puisqu'on sait que le docteur Lusakouenou, père son âme, le père de Christian Lusakouenou, qui était un cardiologue et un médecin personnel à Mobutu, un cardiologue, c'est un Congolais, Mbessingombe, de la famille de Papa Simo Kimbangu. Chez eux, c'est un Kamba. On les reconnaît, mais ça ne change pas que la mère de Christian Lusakouenou soit une Tutsi. Joël, où t'as appris? Non, t'as l'autre. T'as l'autre. Ma belle langaza, ma belle alumombe. Aïe biango. Bon, la côte dans le bilo, aïe biango. Mais ça, ça congolais plus papa n'a jamais Congo. Maman n'est-ce que ça? Asa tout. Les qui n'a mobile, ça n'a appelé c'est l'agence congolaise de lutte contre la corruption. Les qui n'a il est là-bas comme l'un des coordonnateurs adjoints. C'est pas un problème. C'est ça les liens. Papa, Nasser qui a Mobutu Rabatouti Bazalaki. Papa Nazalaki médecin personnel à Mobutu. Vous voulez quoi? C'est un secret, tous les Congolais savent ça. Tous les Né-Congos connaissent aussi. Mais je ne dis pas que Christian n'est pas Congolais. C'est un Congolais. Mais il faut reconnaître aussi que Maman Nazangambouana. C'est compliqué avec eux. Il y a beaucoup de gens qui bien, tout comme quelque part, c'est compliqué. Frère, au moins il y a Bob Kabamba. Au moins il y a Bob Kabamba. De beaucoup comprendre l'opinion à battre. Professeur Bob Kabamba a contribué beaucoup. Bande kolanga la bandi bolandi. Gouvernement actuel, les gouvernement sanguinaire, gouvernement de voleurs, gouvernement des assassins. Baso ko participer à ma bezo salam. Mobutu n'a pas permis que Estewana et connaître biloko et connaître les lots. Mobutu a kenda silisa makambo wana. Dieu de tel otake tombe l'ombe cessé. Mais aujourd'hui, Félix Azaka la négociation. On va kenda kosala na Nairobi.
toloba te soko lobi ba intimider yo soko lobi ba lobi yo okomona ndeko to suto monyo ba mona raté loko yo komonisa biso na mokili to yebisu ta komonisa biso nini zalaka nzambe ndeko komisa biso aveugle po ya lobi ba o ba mona ka ba koma ba aveugle ba o ba mona raté moko monisa bango mais pour la komona on a tout vu sorti ya buzoba nyonso congolais amoni yango est-ce que c'est sur le lot comme ça bilo boko la sabatute ba sakana na bango na ba président ou ta ba kota mais o a Félix Sekta parce que congolais linga ko ka voya nzambe te congolais linga ko ka nzambe te mboka na biso ezo connaître insécurité suite l'armée na biso ezate l'armée congolaise ezate armée ni négocie la frontière ba la biso kala bipepe avion avion ba rwandais comment tu vas se rendre ridicule là comme kosa ka biso moko na moni kula balobi matata mponyo soutien FARDC Congo ezala ba seneti na ngwa FARDC wapi oh ba généraux rwandais bazala na mutu on a FARDC bande ko langa poni to so ko sala bozo ngala blo vérité teko po isa chaîne la libération zo ba blo solo la temps réel et le barabo solo to le barama comme na sali bekate biso to zo makam na source ba bomi ba soldat la biso population lo silo til le londe to ba Goma aéroport balani bazoya Félix azali libabe ya Congo kotika Félix na mboka la biso ezali kondima humiliation kondima kufa kondima makamioso ya mabe alors peuple congolais to sangana lokwa mutu moko to mise ba moyen po to bunde tumba saïsa lobaki biso tondimi Félix po to yebi Félix Félix azamo la maman Marthe c'est kele ko yebisa maman Marthe bakambo ezoleka sikoyo kende na limete yebisa maman Marthe loba maman Marthe tala makambo Félix azosala lelo maman loba liloba po yo mto asira ki ba peuple congolais lobi to yebi Félix to yebi maman na yeto yebi ndaku na yeso ki problème eza to kende na limete mais ça il va na limete parce que aujourd'hui Félix a sali mabe kende ko yebisa ke Goma aéroport kende ko yebisa ba massacre ezo sala makende yebisa ba mama sai yondo simba ki bendele. Mes frères et sœurs congolais, soyons compatriotes. Tout linga patrie, tout linga mboka. Congo kwa envahir ngwe comme petit. Tout luka momususu. Congo est parti. Na zolo na yo ndinza mati kwang yo zo zela tshako tala malusu po koma passe comme na opération na place au final to boma yakima. Est-ce que biso to ko umela tango molai pendant 5 ans ko sala ka kolobela ka Rwanda? Et puis tout ça quoi jureté. Lelo il y aura des marches. Na yebite ba marche wana ya lokuta po ba étouffer biso po biso to bundela mboka la solo mais bango nyonso ndenge to sabo ezala na gauche ezala na droite balobi to tchakimia mais biso peuple to lobi to tchakimia te po to na kimia te biso to souffrir ndeko na to futaka électricité mais to zwaka yango te mon pays. C'est quoi il faut tout ça l'opération bête kabata sinel tant bazo la banda ko lebso ko pesa biso ba facture wana parce qu'on n'a pas l'électricité on paye maintenant quoi pas to zwaka yango te to futaka nini faut to sensibiliser peuple congolais qui va futate ba to snel so di baye ko beta bango po boyaka ko kotika ba facture ya courant nini
Comment peuple azo souffrir bandeko na ngai. Ata ko peto amete mama be yango. Ata peto zolia kanyaka yango. Mendeko na ngai tangu yo moko zolia na libotelo mozolia tende ko lango za pe na souffrance ko benga bango bandoki parce que yondo me misha na ebite bakisi bokota na ebite kindoki obolokota po bozala ke yo moko lika yo zwaka batu basenga kayo batu base oyebinga ya moko episala nga mtu passe na nga na mbongo te mendeko ba mona nga la télévision na zo des problèmes. Il y a des fois tension peut-être parce que moi la demande moko boko batu ba comme solo kwa motema mabe. Oza lotelemi okindoki otoni parce que yo moko soko za nango ebele ya bato bongo na libotano balandaka be yo moko. Toi tu trouves ça normal? Alors mboka ndenge ezozika boye kaka mpo la famille Tshisekedi sikoyo biso totiki mpo na baréjouisseur baenvière moko boye baye kodétruire nation tout un peuple et comme ikolela konyokwama et vous les politiciens bozoyi okota biso na kati ya kobe beaucoup de la kacha passi. Ce qui vous allez koya pour la koyokani, vous les opposants. Boye bisa Félix abimisa ba prisonnier ou ya kanga ya ba parti politique. Ce qui vous a koya pacifiquement, boza koya pour la koyokana. Boye bisa Félix a libéré ba prisonnier ou ya kanga. Mais bino boko sa la paix. Entre-temps, Félix a kanga ba prisonnier na bino, a kanga ba to ba parti politique, les bino baso ko la prison makal. Bino se ko bozo ya ko sa la paix. On ne peut pas négocier avec les diables, Félix. Parce que Félix a sa mutu mabe fenga la kanga mana mboka la biso yo. Félix est bongi ba kanga ye. Félix a sali mabe au tout le monde. Mobeko kutu ezangi façon ya ko condamner parce que pour la mobeko c'est condamner elemba. Et tout ba est zo ko kakosila te parce que yenda za cause nango bandeko la ngai. Félix a sa cause. Ya ko le koluka Kagame, ya ko kende ko senga ye maboko, ya ko teka mboka ba Congolais boni boza sima Félix. Boza koluka nini bomi bandeko na ngai. Il y a un temps pour chaque chose. Tant les Congolais ont conscience. Tellement de la criminalité est la mboka ça passe. Kinshasa est envahi. Est-ce que boyebi ke ba Rwandais bazana Brazzaville ba côté la nzela makolo pour la capitale. Lobi to lobo kuna ba Rwandais ba sala bilo sa face parce que na Brazza bazana négociation bazana makambo basolo. Il y a des vidéos, mais d'abord, tu l'as vu. Mais laisse-moi vous dire que l'obitolo beaucoup na Congolais a oki mambo kanaï. Mais ndeko nanga. Tango toroki mana toza wapi. Et puis ne pensez pas que bilo botoza la mekila ba pa ya mindele ba obik sabino hein parce qu'on vous regarde comme des lâches hein, de vauriens ba mona ke bo bundate. Où est-ce que c'est nga bandeko nanga? Ba moni bo se eloko moko te. Soutenez votre pays. Vous êtes tellement ébélé. On est bien na boya kate ba conférence ba biloko esalamaka ya mutulo so na boya kate. Mais na trouva ka yango ça procédure moko. Ya marche longue. Oya ego biki salango mboka te. Ba mbongo wana bozaka nango pona kolinga kola exception ba biloko mususu o batu mususu ba koyoka te ba comprendre bango ngo te ba ko sepela bango nango te. Soutenons-nous. To bundande Congolais linga ko bundate po oyebelo ko sala biso babelelo moi eloko na comprendre pas biso to wela rande pifo. Donc to yaka na moba makamoko lo kuta biloko oyo ko kota te ko zwesika te. Ndeko langa na ta auto ko sala te biloko après 20 ans. Non, tant ezano to bunda moninga bo we bo moninga nyango we nyango iso ka we. Ta auto sala mo ndeko langa to bunda. On est le Daniel Safassani. En tant que député, vous trouvez ça normal? C'est pas ridicule. Un député a fait un moutou boulou à merde. Terme, on n'a aucun cas. Ce qui est un bon cabia va sanctionner. Peu importe. Moutou boka lobi na yo. Dans niveau na où tu passes parce que vous avez cadre, vous avez au cadre en boka.
Mais yo zongi zo promettre mutona lobi na ko sombelo malade à 200 fois la boakela. Faut vous trouver pas t'abonner ba obik service mbok. Tala batu oyo bazana idéologie ko boakela ka baninga malade. Yebisanga mboke ko avancer. Kambo lo mpusa. Car na miso batwa. Mama na sana ngelo kote. Yo, mpesi no nyama. Yo maniama. Na kusoso na miso batwa. La beto coup de tête to chimala. Tawo. Yo, mais faut la manière papa na sali na ngelo ko moto. Quand ne bosala na ba député na bouilo siko. Ba bouilo ra siko ne. Pas boire eh. Oh, maintenant, mon frère. Là la hauteur de la Maman non yama. So qui n'a pas n'a pas aucun garçon n'a pas y va là au sera là. Non les carnets. Non non pas Pour ça qu'ils sont nombreux de welcome ni na mo. Beto peut-être moi n'a pas toi ton 3 minutes bien. Là c'est une noire judo. Peut-être tu vas noter. Tu chaud dans judo. Na ko beto peut-être sur ba bango na chola. Malasuka yo timboka webinga te et na ko boka lo maladi ka place wana te 200 francs maladi au sambo malasuka yo tout fina on ya mama no penza fola ramno na sotelo na kota la le pont na tumbo na lupango zoba na so yo kya mwa mkomso wana chance vele za tongo l'esprit na ngapena yo ngala sotelo na le pont na no peto. Et yo bilonga te. Otala ngate na kina ba front na guerre. Uko bela minwa. Eyo. Unda mer no mosa na ngai. Unda mer no. Teo. Odi boka. Sala bon lo maladi basu. Desa. C'est comme Bisanga, Congo ya boye, au cadre, un député de la République démocratique du Congo a se promettre. Moutou Oyaza Sansa rebattre la bille 200 francs quand on sombre le malade dans le bois. Oh Congo, c'est ridicule. C'est ridicule mes frères et sœurs congolais. Et ça passe. Et ça mawana mboka la biso mauvaise foi to lingi ngai. Bakumiso ndekonanga. So nzamba lobi atombolo hawa atwa no lelo te ba otombolo kaka atwa lelo te ba otombolo et loko na trouva na kati la biso to amite mama be kande ba chabiso mwindo bo to amite mama be matondo mido kan ndenge ba chabiso mwindo bo to amite mama to amite mama be bande kola parce que ngaso na zakila ba moyen ate e ba Félix Bakima me bamboso me batutu babacho me batutu oyo bomona na mboko be bakima kingweza mema yake zate nga soka ta YouTube bango to kota be batami tema la ba congolais bolo ko kabate me botala kango kenazo kata ba 10000 monde na oka batu musuba soka ba YouTube ba 10000 ah be rwanda ya sak ba rubewa ba Moïse Nyarungaba awa Congo ba biselele anzimite un étranger enfin dans la mboka la bisote a kota kanaye mais na temps toza oyo o ba boma ba onyokola to souffrir biso ba kolomboka te ate jamais te bilo musunza mbayebi ngabila motema ya océan hollandais na yebeli ngamo mtu la géraka e so epe na fungoli azwa mbongo mobo ebele
au sala bêtise. Ndekolanga na au sala. Na kobunda par tous les moyens. To évacuer bata babe ya mboka oyo. Ata to kosilisa bango te. Mais une grande partie ba kufa. Po ba o bazoya ba bonga. Mais hélas, yé mo kolo lango. E mo pala lisinga nzala. E mo pala na nyokwama. Po nzamba yebika ndenge ni bikila muna yazo sela. Mais sans cela, ce qui nous a vendu ça comme tout la trône, ya vendu singo océan pendant 30 minutes, na cheka ma boko na ngaboe. Aïe aïe aïe. Belle ba okufa. Mais nzamba kabola gloire na ela mututé. Pendant que to zanga boyango zo belisa kabiso. On comprend le degré à toi la souffrance. On te la batou moko boy. Bazo ko nyoko la batou. Bo solo yango. Mais mutu boka linga désorienté. Boko yoka passe chilombo za moibi. Chilombo za lokonini. Ozo kumise po moibi. Mais oyo zo lele lobi oyebi. Ndenge ni yoko futelango. Tale le place bo même biso la Congo. Fachi Beton, Congo comme Allemagne, Fachi Beton, gratuité d'enseignement, Fachi Beton, tout tu gênes. Fachi Beton, soldat ko futama 400, Fachi Beton, soldat ko somba ndako, Fachi Beton, soldat ko zomutuka, tu gênes. Aujourd'hui, Fachi Beton, ba Congolais bazoku fa, Fachi Beton, Estezo Kende, Fachi Beton, Goma Bakangi, Fachi Beton, M23 na Congo, Fachi Beton, Kagame roi. C'est comme ça. Bato ba okufa, bato ba onyokwama. Mais on nous a aveuglés na biloko mike. Ba bendo ba peso $100. Au monyango normal. Mon frère, quand tu travailles, tu auras beaucoup d'argent. Babo mibiso bisele zate rien ne va. Congo za melio. Mais to bunde la mboka. Talande tozo wela na Congolais. Ane tozo wela na. Soka monika ke babengi muninga moko. Yo yaka. Lokwa yo zana makanisi kitoko pesa makasoba. Ya kotel yo inwenwe. Bon Congo ngo bongani. Congo ko bonga mukoni. Tango yozo lingate, mutu azana vision avancée. Mais yebisanga Congo ko bonga mkoni yo chele croc à jambe. Océan zo yala makamba kitoko, batu bazoyo kaye, peuple nzimi, batu ndeko nanga. Soki nazaka bata ko wela mena tefa Congo na le kaka tout moment. Soki nazaka bato yo, balingaka mena babenga kanga tout moment. Ba interview ne parle même pas. Mena tela biloko la bi ce n'est pas le temps. Kembo lanza beza ko bombama. Komi moni ça m'appelle na yo kufana. Mais nous avons une sollicitation, tu n'as pas l'idée. Mais les Londoniens sont bika bande kolanga. De Congolais qui sont là côté. Congolais qui revendiquent ma droite. De Kolanga c'est Congolais qui gagnent kate. Tout ça l'association d'ensemble ekosimbate. Ekosimbate pour l'année. O azamote mamabe, o alinginde ye, o alinginde ye. O mona batu mo basali groupe skill mo ba o sangisa bambongo na bango pour rien faire. Biloko ba osala ka ya bango mo ba yebi. Mais mboka eza ya kokufa. Mboka eza l'état de guerre. Bazo bomaka kaka biso. On n'a pas gagné parce que biso te batu tozo bunda. Batongo bokena ko senga bango po bayoka balobi, ce sont les Congolais qui se tuent entre eux. Pona nini Robert Roi a cotisé la biso ba généraux rwandais. Bango batu bakambaka biso ce sont des Congolais. Congolais so bunda la Congolais la okota. Ba soda nyoso bo bengi wana bazoya ba ko aider bisote. Alors c'est quoi Congolais ni ne sengel tout ça. Boto kisaka bande ko la bino buka po balo bakati un jour pe ba kufa bolo be banda lo ba ya solo. Océan zaki na raison tala lelo ndeko la ngai. Pesa nga raison ero to sunga la to bunda po la mboka la biso. Bo sunga biso to banda opération sabotage. On ne peut pas vivre comme ça, il faut saboter. Il faut tomber ça la maboma pour l'obito bika. Les 13, mon amboka Martin Feuillakoya. Mobilisation et Zamakas. Et après les 13 et 14.
tozongi lokola magorodo mobilisation ezosalama par-ci par-là tokoyamba ye soldat du peuple et les 14 nouvel élan les 17 eza na marche et les 18 bemba gombo kuna nde bazopanza union sacrée nayebi te soki ekoti na talisa ye bino bango mona kati ya union sacrée babibimi barévolutionnaire les députés allez-y comprendre nde posaka na biso mpo na nini bakomi kokabolanaka koluka eloko mpe bazozeya lobi na ntango ekoya te mpo badécideur nani balobi te élection eza te bakopesa biso bakarta wana tozwa yango pour nous distraire ete kozwa yango mpona nini oza na poso otambola tracasserie ya mboka mais lelo bandeko na ngai bakongolais bozo réfléchir lolenge nini mpona mboka na bino na nyonso oyo tozoloba lelo na nyonso oyo tozoganga lelo avec beaucoup de risques ya bavi na biso pourquoi bozofuta mpe bandeko na bino na monnaie de change oyebi ntango tozobima ebele na baloterie na banini totika vide na mboka ya bandeko na kobima libanda eza nango mabe te mais ntango tobimi ebele totiki vide ndeko na nga oyo baoremplace biso toyebi bango te e bango na bato bakoya kosala massacre lobi na ntango natunaka 400 orphelin oyo denise aya na bango bazalaka wapi bakoma wapi bandeko na nga bakongola tolongola na vie ya mabe tozalaka nango ya kozanga bolingo tolongola na vie ya mabe oyo tozalaka nango yo moni ndeko nini ngosala ne concurrence enga na leki ye eyekuta azala ye bien te eyekuta alataka bien te eyekuta aloba bien te yekuta tanga te ye boye te esele pas le moment ndeko na nga oyo batangi lelo tande babomi mboka mais biso baillettré oyo tande toyei kobongisa mboka na biso parce que todevole basecret mama jawa salam alekum na bamisima na nga tala bato batangi lelo tala bato balobaka feshe ta place mboka ke moto atangi makasi lokola vital caméra akota bilo na zolo congolais akoke te kabila ye atangaki na ete atangi na bazolo bacongolais ta ndenge aza koutilize bato mayele ya mboka congo tala nde baoboma mboka tala bamboso oyo ta nde baoboma mboka mais c'est malheureux peuple congolais tobundela nation na sensibilisaka ana ezwi mpo epesa yanga kanda ke mboka na biso ezokufa biso mo toza koaccepte quand on demande mpo tobima bato baofinga biso mais na kati ya bafutilité bravo mpo bato balingi na bango bato lokwa badeni lese malgré tout bamenance ya bacombattant ayaki meni mais aza na poto ti bala babengiseka bacombattant ti parce qu'il a fait des pétages, à l'équipe. Donc quand on fait des pétages, on a la voix vive pour battre songal. Pour nga pe mutasa benga bi océan ngoza mo ce qui toko yembaka bien. Hein? C'est vraiment ça qui la musique nga mais la personne 100 000 songolo ba instrument nga mon a produire. Donc dans des pétages, net on ça bien. Malgré tout Denis c'est Keba ozolo ba président, ozolo ba boy malgré tout ba menace, Denis ça a été menacé mais Denis c'est pas ça n'a bien. Ça d'ailleurs bien, alors ça la paix séjour n'a pas la poto. Si pas qu'on a faut aussi les considérer comme pasteurs à côté de l'église, bah on peut se offrande, bah on peut se biloko, na bateau peut bon c'est pas la pétage là, ce sont toujours les Congolais, c'est pas des étrangers. De biso ba Congolais toi là ba phase à mitou la biso péta. Parce que océan oh le barabo solo, ça dégager énergie na yé. N'attend pas qu'on confondre pas le qui va camener mususu mazo ya. Malgré pour éveiller conscience au peuple congolais. Nous tous là-bas c'est pénalité. Merci de nous laisser nous amba batela yo. Pour mboka la biso elingi bo. Mboka la biso za la posa ba débat inutile ko swana ba polémique wana ndemboka ezo so ba vie. Mais biso tozo ko ba solo mboka ezo ba vie. Ba camarade nga ba na raison. Ba bilonga la yo na makaba politique oyo. Kota la ba musique na yo ba nini sala la ba kamususu o vivre la yo. Ndenge baninga musuba ozo yo ko sona mboko te la YouTube pour que bundela mboka
politique mboka la bilo ça lango de loko te ba ko kanga yo ba ko poisonner yo ba ko boma yo air mo la pesa ba raison ndenge ndeko nga équilibre Jérémie abenga la koma la nga koto la ba deli laisse la ba nini tande la koma la nga vina longo la politique pas politique les blessés le côté allez-y comprendre maintenant mutu loso abandonner na mboka abandoke poso na balingo kotela nga pe ba sans tabou abani botala la bilo bon critiquer la bilo après un tabou otala parce que vous êtes comme ça mais est-ce qu'on a besoin de ça yo mutu moye balo makambo ele kala mboka lote yo mutu moye obundela mboka lote oza la plonger la bêtise otika l'esclave spirituellement ndeko langa to oza la délivrer kaka soki osepeli kolanda chaîne à libération merci la maman missionnaire merci na mana na kunya de la États-Unis d'Amérique merci l'équipe Polaté merci na nga mokonzi d'Angleterre merci la papa Michael maman Célestine merci na maman na Jolie na Suisse la bana maman Dolo moi na mère na Autriche de Bruno merci na la Chabienne plus 49 merci na plus 49 qui là mais beaucoup le connaissent en pécat ton famille contre Dieu de tel Tumba merci na Daniel Ngenda merci na Charlie Chobo merci na papa Mapassa merci na Kilata merci na Emmanuel à Toulouse merci na bandeko na nyonso maman Jovi maman Mapassa merci encore une fois na bino tout au bonheur biso ba maman missionnaire maman Odeti nzamba pambola bilo maman de la Suisse wana moni bongo papa nanga Alfred na maman Clarisse la mboka elle passe la université ante live maman Jolie maman Vava merci encore une fois la maman Célestine Lokalemela merci na maman Célestine na France merci na papa Michael Kumba yenda papa Michael nangai équipe Polaté to bunde tumba papa Ngola docteur nangai papa Henri vraiment bosé belé au bobunga to bunde tumba tout le monde est tout on a besoin de moyens pour tout ça le cambo guerre n'a besoin de choses simbaté parce que les soldats sont des bateaux qui sont des bons parce qu'on a bibundélité parce qu'on a biloko côté et puis c'est pas nos soldats ce sont les soldats rwandais alors armée n'a besoin de bunda et ça armée a besoin moko ba congolais to se prendre en charge tout élément pour être tout ça le cambo ceux qui te tiki karabo en tout cas to ba été ils ont la besoin ba congolais et cause à la ponza mbele azo ba besoin Zambé apambola maman missionnaire apambola maman ya moto mojali apambola fondation Océan du Congo apambola équipe à soutien apambola belo tout au bolinga kabiso vraiment tous on a posé à soutien pour être les 19 to bimala balabala bosunga kabiso tant to zoloba bosunga Zamba pambola kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne malgré la douleur mais en tout cas Nzamba zo sala mabaki samwa mike azako telema malgré ba menace mais ako pesa pe aye le laka pona mboka la biso Congo. Nous avons un sérieux problème, mais nous avons la distraction. Nous avons merci na mapinga nilonga merci na balabilaka merci na Moïse Ngombi mi sap électrique merci na Papa Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokondi para bebiso ba pouramentangola no bon dia botard de bono terre mission comme la bino mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido merci na Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie la papa la G3 wana South Africa la mon équipe de 7 et kamba marabon la merveille et Robalanda en direct baza ko interpréter pour la bamo merci na père double Guillaume Pingala merci l'apôtre Doudou Sambi moi la mère nazozela bino tout au bon la biso tout bon de l'école la biso tout le monde fertilité ce qui est sur été tout maman missionnaire que Dieu nous bénisse ingeta